Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Ezui. Na yango bandeko balandi ya émission Ezui na pesi bilo mbote bisika nyoso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata e ingela o mabota mabino. Pasi pe na République démocratique du Congo pamba teta ngono soto ko beta mbela ko lobela ba Congo mani ete esengeli to se soulever esengeli to bundela mboka la biso po ete tozwa bon somi bwa biso na banzi ete la mikolo mibale o na uti koyebisa la bilo ete nanga na basase na ye ba plaja ki mbongo nanga la basase na ye balinga ki ba changer monnaie bazalaki la ko changer monnaie pourquoi balobi ete tumba babundaka ngo na mbongo donc ndeye kana yebisaka bio na lobi tokolonga te soki tosangisi misolo te pola kosunga bandeko la biso pe biso moko to misunga poto bunda etumba sambongo etumba wana bato la balonga te bato bazangi misolo atako bazali na makasi atako bazali na mayele kasi bakolonga te pola nini bato oyo bazali babelole bato oyo bazali bato oyo bazali koteka lokola bazali na misolo nde bango bakolonga pamba te nzala ezali boyebi ete natangela kabilo mwa livre mukie ya ba impérialisme na mobeko la bango o bachaka lioko pour la kosala Congo mabe pe mabe yango ezali kokoba biso la bamindele toyokalaka te biso nde tozali motema ya kolinga bato kasi mindele balingaka biso te tala politiko bali kosalela biso pe pasi pe mawapola nini bayi Congo mani pe bakota likambo yango pola koteka bandeko babango bandeko la ngai nanga a plagé mbongo franc congolais basali misolo ya bango. Mais sikoyo politiquement lokola bazali koyoka la gouvernement congolaise na ba mindele o balingi mboka te balobi ete nanga lekana senga pardon la ba congolais vous blaguez avec les congolais hein? Oyebi lelo tozali na pasi parce que biso so ba congolais to lo lenge moko te peto uti la ba famille moko te mais na bikolo lokwa bikolo wa biso eloko ale koleka te epai pe bandeko langa ba Congo ekoleka te parce que lelo moto oya koti asali biso mabe ya kokaba maponami a trahisa nation congolaise a bomisa bato ebele. Et puis Moutouana kaka eko comme rebelle pour le kosangala ba Rwandais. Tango bamoni mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akei ko solola na Kagame na Qatar bayokani ba pesanya bakokai ko pesana bango balobi biso tozali na Rwanda te nous ne sommes pas les Rwandais nous sommes les Congolais. Cela veut dire si nanga aujourd'hui va demander pardon au peuple congolais et puis azo senga soutien grâce à chef de l'État. Cela veut dire nanga zui o azaki lango posa. Cela veut dire nanga zui o azaki lango posa. C'est que pression ba Ougandais allié kozala lié na nanga yakobimisa ba EAC yakobimisa ba SADC ba zonga. Cela veut dire nanga gagner quelque chose. Il ne faut pas blaguer avec les gens. Bon, ça a toute une nation. Milliers de personnes bakoufi. Je dis bien milliers de personnes bakoufi. Ba innocent. Bakozonga leo la vite. Makila la bango ezo ganga vengeance jusqu'au preuve du contraire. Makila la bango ezo ganga vengeance. Comment batu bazo la mukala tongo boko boye? Bazo distraire bino toute une nation. Ah Kabouya. Bazali ko distraire toute une nation. Et puis vous trouvez ça normal. Comment tu kozanga ta mayele ya ko analyser loko atala buzoba la biso boye. Toye bata ko réfléchir. Oye bata ko concrétiser loko moko bo bimisa mo loko moko boye. On joue de nous parce que bazo bola que nous sommes faibles. Nanga
abimi kakaboye oyo akomi déjà président oyo ayoki guya kibokonzi enanga ye kakaboye mbamona RFI pour dire que je demande pardon aux Congolais parce que j'étais avec Kagame, il a insulté Kagame et mbala moko bilo bondimi yango. Ah ba Congolais. Ah ba Congolais. Ah ba Congolais. Pona nini bazako marteler biso si facile parce que Tomi sali bazoba. Parce que Tomi sali batu moko boye na yebite. Na yebite. Mais moi je dirais à Nanga, si tout le monde peut te pardonner, sauf moi, alors le Kolanga l'a pardonné au thé. Cela veut dire l'armée céleste peut pardonner au thé. Cela veut dire Nzambe peut a pardonné au thé. Parce que ça ils n'ont pas Nzambe venger bango. Par rapport il y a un théâtre la bino, il y a biloko la bino bino bowelaki. Ceux qui m'ont dit que c'est un peu pesi yo yango dega uti ko pesa la Qatar. Mais ba Congolais ba pesi yo le côté parce que ba Congolais ba saki la problème na ota. Yondo boma ba Congolais na ko détruire voix Nzambe, yeba ke Nzamba ko pardonner ka oté. Et puis yeba le ko nga la pardonner oté Nzamba pardonner oté. Ba théâtre la ba fantaisie la bilo sala. Yaya il faut beaucoup faire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. À moins qu'il y ait un bongo la bakambo. Biso peto boya ko sambela. Mais si Azan Zambo a mis bon Isaka, alors on se manque pas de dire ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Boko moissonné yango. Bon, c'est le théâtre de la fiabat. Bon, c'est le théâtre de la innocent. Le loba la moussou babungi la bazamba. Le loba maman moussou sou to habité bon violer bon bomi. Et bon, moi, je suis théâtre à offrir à Kagame. Il y a un théâtre là, voilà, c'est le but. L'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Et à la une, dans une annonce surprenante, Corneille Nangai Yobelluo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire accusé d'être cité dans l'est du pays. Il a présenté des excuses publiques au peuple congolais, s'est désolidarisé du président rwandais Paul Kagame et de ses alliés, et a sollicité la grâce présidentielle pour contribuer à la reconstruction nationale. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, moi, Corneille Nangai Yobelluo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Mindele! Eloko bozo sala bokozo onon bozwa te bokanisa teke bokozo kama bela Congo bokanisa teke bokozo mabele ya Congo po bosakana biso nazali koyebisa bilo Mindele bokozo kama bele ya Congo te bokosakala kala ba Congolais te ero nde buzoba na bilo bali komonana PR oyo bokozo retour Yako sakalate. Boko so retour à sakalate. Ba Frankie Diongo ba nani boke ko similie ya pamba. Tala siko muto bilo bokele ko s'associer là.
parce que bozo yeba la bilote l'heure bozo calculer te nature peut ça ko enseigner bilote mais théâtre bozo ça la bino que nanga demander pardon pour trouver grâce bah oh bo croire hein parce que bon mais ça là ko croire car bon après beaucoup sutuka mais tout la ndenge nini makambo bazo sala biso place ko suki la biso alors lobby moleki tchala lu video yango totala oyo événement bozo monoyo libongo mobimba ya selko eziki libongo mobimba eziki bozo mono moto ya makasi wana za vide kiri maswa ya mundendo eziki selko awa moye zate moto to evite ekufa kanzambe awa moye zate kata balide wana master bolongo la balinero oyo longo la baline wana longo la baline wana oyo bozomona eza événement libongo mobimba eziki mobimba obino boyokaka ke libongo mobimba eziki masuwa ya munene videkiri yango wana ezozika ya mama Olive ya utokonzaka lelo yango wana ezozika awa moye eza te moye eza te ndenge ya koboma moto eza te ndenge ya kobomela moto eza te etikali miracle ya nzambe moye eza te nzambe eza événement mbala ya liboso tomona eloko ya boye oyo eza somo baline ekomi nyama solo longwa bolongwa wana oyo eza somo dala bokata singa wana ti nalobi babanje wana bokata yango ti bokata basinga wana bokata singa bokata singa wana événement bokata singa ya kongo yekende bokata singo yekende bolongola singo yo eza événement oyo eza événement moye eza te libongo mobimba eziki ya liboso ya tomona mama masuwa ngani ya bato ya munene eziki oyo eza événement bozomona oyo libongo mobimba ya selko eziki libongo mobimba eziki bozomona moto ya makasi wana eza vide kiri maswa ya mundendo eziki selko awa moye eza te moto to evite ekufa kanzambe awa moye eza kata balide wana master bolongo la balinero oyo longo la baline wana longo la baline wana oyo bozomona eza événement libongo mobimba eziki mobimba
Obino boyokaka ke libongo mobimba eziki masuwa ya munene videkiri yango wana ezozika ya mama Olive ya utokota kalelo yango wana ezozika awa moye eza te moye eza te ndenge ya koboma moto eza te ndenge ya kobomela moto eza te etikali miracle ya Nzambe moye eza te moye eza te Nzambe eza événement mbala ya liboso tomone eloko ya boye oyo eza somo balini ekomi nyama solo longwa bolongwa wana oyo eza somo tala bokata singa wana ti nalobi babanje wana bokata yango ti bokata wa bokata basinga wana bokata singa okata singa wana okata singa yekende bolongola singa yo eza événement oyo eza événement moye eza te libongo mobimba eziki ya liboso ya tomona mama masuwa ngani ya bato ya munene eziki masuwa ya Olive etumbamaki na libongo mobimba pasi na esika bato balukaka mbongo mais incendie wana eyebali te nini esalami bongo abanzi bolandi donc ezopesa pasi na mboka na biso tobengaka biloko ezaka ba sacrifice tobengaka babiloko ezaka banini toyebi te parce que baksida lolenge eza kosalama na mboka na biso ezali kobomaka bato ebele toyebi te eza to ya sacrifice bazolinga kosakrifie bakongolais bazolinga kosala bango eloko moko mpo lobi kongo elimwa me te kongo ekolimwaka te kongo ekolimwaka te lokola bozosala politique ya gouvernance ya défi malheur à vous po mabe ekoya équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mala nanga la kunya dola yanga mo continent Angleterre namboka ya Big Daniel Ngenda ya Nikota Mutunga moi la mère de Brino en Autriche que Dieu vous bénisse tobenga la kambo la mère de Brino bo partager mes émissions bo liker bo tchaba commentaire ba suggestion pe ba j'aime a eza chaîne ya libération eza chaîne le barabo solo eza chaîne yo ko kota te na makambo mabe gouvernement na bango bazali ko sala bozala surpris te botela nanu batu moko bazo sala gouvernement mais ba poste ya batu déjà yebani na ba kombo la bango eh Congo les Congolais to sala makasi to se révolutionner et tika fole les pato qui la mette de temps que tumba kale ko to créer le coup de fa pécat la base de Gentini cette fois-ci va récompenser boko sutuka ke Gentini akozope poste boko ya makasi na mboka na biso a mususa koko ba ministre intérieur
Bemba tam so bakozong c'est la poste ça qui liboso ça qui le côté. Topé à cause pas bazo wela ngoma batu bibale. Ah Congo. Batu belebe ba kolongola bango. Pour gouverner mais ça ko bunda ndenge na lebaki la bino. Ba caméra bazo tia makolo la bango, ba jalise busa batu belé pe batu belé ba ko récompenser bango. C'est que Jean-Marc Abound, le fin de toutes choses, dans la décision finale. Mais bah, monsieur Bazo Benga est dauphin du président. Ah, Tazo Misabino, ma cambreza la mboka oyo. Bande kolanga tango bozo lala. Bozo yebate ke bazo bomba biso tozo tala. Bokula ka ikala. Oyo zo le kala Congo et le kala place mon côté. Mais ba osuka. Parce que nanu na mona makamba boete. Nanu na mona makambu ya boete. Bino moko la banzi boyebi lisusu deuxième catastrophe. Oyo euti ko salamela biso. Ya maman premier ministre. Na ebité bango ne batu basaka la posa ko comme avant pour baleka ba sens unique. Donc pas la bango ba ko respecter code de la route et pas la bango ba ko respecter mobe côté parce que bazo décide de la loi la mboka nini wana. Na mboka nini wana mutako tosa mobe côté. Nul ne te décide la loi. C'est l'article, si je ne me trompe pas, 62, l'alinéa 2. Nul ne te décide la loi. Ndenge moko, Bumba, aoutaki kosala, mais c'est le gouverneur. Kingabo peso réclamer Bacha Jekoko. Congo. Congo. Eh, Zabalola. Abomi bato, ba masqué, li solo pesili. De bato wala ba keloko la ba nyama. Non. Non. À tout batou, ba interpeller la ba roulage. À se sentir humilié. Eh, Nzambalola. Mokonzi ya malama kosanya kotelema. Mbala moko azui batu wana kena bango. Pour peuple a trouvé quand même gain de cause. Alors bah oui, toi là bah chef famille malama et puis maman. Bah interpeller la bah roulage. Y a se sentir que bah roulage bah humilié yé. Atiki ba lekali la cortège là yé. Pour atinda cortège là yé ya ko bon roulage wana zalaki kidiba baninga basi balongwa ki la place. Et les lois lobby ngala sina koma ki na ndako cortège na ngezonga ki ndenge nini. Il y a pas un mauvais troupe, il y a que des mauvais chefs. Botali ndenge mona mobala la roulage akufi atiki bala mibale. Maintenant, quel gouvernement va protéger le Congo? Va protéger Bino Nananga? Baebisi Nanga, Lobala Noboe, pour distraire le peuple. Tu vois, la distraction. Le peuple là-bas comprend le bête à beaucoup. Fati, béton. Tolingaka Félix en tant que Congolais. Mais pas en tant que président de la République. Et Azo dirigé, mais en tant que Congolais, on n'a pas de problème avec lui. Mais en tant que le garant de la nation, Asali yango mabe, et banda mabe, et kosuka ka mabe. Po bola mutozo monate. Ngana kanisa kike FARDC bako pesa yango arme bako kipe yango bako bakisela bango bambongo ndenge babakisela bango ndenge bazosala a FARDC ekende ko boma bango parce que bango pe babomi
Nani aza makasi koleka nzambe pe la bolamu kololwa nzambe alobi celui qui tue par le paix périra par le paix. Ce n'est pas la loi de Dieu. Quand tu tues par le paix, tu es impardonnable. Mais mboka nini babomaka biso la sima batongo batikali pamba. Qui nous tue maintenant? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. N'est-ce pas bien batamaye le boloba yango pa adeni? JKM, le number one océan de la presse congolaise. Moninga ya Gauthier Boulay, na Flansa, na Mboka ya Mama Célestine, na Papa Michael. Et Bembe Okunda les 4, na Ebige Toko Bengana, l'otili qui est le défaut. Nous avons un sérieux problème dans la République démocratique du Congo. Alors, les Congolais conscients tout la laté. Les Congolais conscients tout la laté. Parce que tu as un bâtiment, mère, tu as 30 000. Et c'est 30 000, tu as sauté. Oui, tu n'es pas gentil. Alléluia. On ne se manque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé le moissonneur. Ah, on est au souk ici. Tu l'as vu passer la bande de Golabisoyo. Bakufila libongo, babungisi babiloko incendie salami. Et ça peut passer la République démocratique du Congo. Le gars la soutien à la gâté. Le gars l'appelle l'État à la camoïni, l'État à la cassassin. Ma camone est kaka bon. Mais maloba nzambe est la invariable, changeable. Et la kalolenge moko libela la libela. Sokoloni yokobuka mbuma na yo. Sokoloni yokobuka misala na yo. Mama na yo ndeko nanga obanga de yokobuka salela nzambe. Donc ndenge toza boye oyo bozolo na bokobuka. Sensibilisation toujours. Bon s'abonner, bon partager mes missions, bon liker, bon tchaba commentaire, bah si je sais pas j'aime. Merci la maman missionnaire na place Rondé, na mboka ntababa il faut que moto cotisation la bino de atozwe kiango. Nzambe ayeba vraiment la kopambo la bino lik makanaki prisonnier de Josie, na Autriche, na mboka moi la mère de Bruno, na Suisse c'est partout au Bozali la patrouille la mort nous vaincrons. La peur doit quitter nos esprits, biso to ebiete Congo et kozwaka indépendance nango parce que Nzamba zotinda batu pour bako délivrer Congo. Alors, malheur à vous, oh, bozo croire le la côté Kamboka Labino, oh, bozo bomisa bandeko Labino, oh, bozo kanisake kibo konzo les a seko la seko, mais Nzambe à la kisabiso ke yemei. Alinga katika la libanga, malaki sibiso nzela ya liwa. Cela veut dire, tout homme est faillible. Togole kalanzela ya kokufa un jour, un moment à l'autre. Alors, oh, bozo lona, bokobuka. Merci. Na papa Alfred na mama Clarisse la mboka lipasa langa ino ya se ante live ba mama ya moto moto mozima mite. Assalamu alaikum la mama Jawa pe la ba mizima la biso boela South Africa la mboka ya Gilompinga. Ba programme Angola no bondia botar de bono taire émission comme la bino Mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Bido. Merci encore une fois la Guillaume Gangula ou pourquoi pas la Chabienne na Aken na Allemagne. Vous allez tellement ébélé, Nzamba les kalokopambo la bilo, bon s'abonner, bon partager l'émission parce que awa tolo barakaka, vérité, vérité. Pardon ya nanga ezali kumususu oyo bazolinga ko salabino. Bayo kali balabi temporiser na nous senga pardon parce que peut ce passage à kokende parce que basala ka bongo lobi boko yo kali susu makamuse bete baloko croire na gouvernement oyo te pe ko croire na bakambi ya Congo te, bo croire na bino moko po boluka ko libérer mboka la bilo sinon bokolelaka jusqu'à ce que Nzambe yemboko akoyeba makamna ndenga ko sala toyebi ke toko bunde tumba toyebi ke toko bunde la Congo vraiment nikota mutunga boza tellement ébélé Nzambe alekala ko pambola bilo la patrie ou la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits ingeta